Vous bimez la faire et fali. Non, ils sont là, moi, le patron n'expliquera bien autant à Embaï Bafan Congolais au-dessus de l'Oba et Belé Banotel et Nandako. Adversaire et route à ceux qui bosa, Massou à Maro, Babenga, la classe Maro, la maternelle, bois maternelle, bois primaire, si bodo mataba secondaire, humanité, puis voilà, ça se passe comme ça. Les padres dans Moutou, Moro, au Taliba, au Kesso, Bango, Baya, Batessa, Yonani, comment on a le catalogue de Koué, Basio, mais les padres d'orchestre, Baya, Fouta Mbongo, Pessa Mbongo. Pas bête à l'orchestre, Nengo. Donc, affaire déjà bêti 10 ans, et puis voilà. On a reçu ça, Moutotuna bête à concert, on a soigné un peu d'idée, on a reçu un aïe. À ce concert, on a le roi, le bagimbo, on a routine dans mon abayumbi. Azo grand pote boket tu na ba aso ate bango na porte bango ba suiba mbongo wana tant au concert esili bagé tiga la est ou be ba sali bon donc boket tu te gabi sali online bon tout le solution bon dans le pot dans la boti wapi na bande na biso ti wapi ngana pesa idée mo eza ni fallait bo somba ngo mais nazo pesa ngo gratuitement ngapé mususu nsambela ngai donc en bref aux a derrière fallait couper quand même naza derrière mutute nazo pesa idée générale derrière par rapport à quoi nazo pesa idée mo générale ça bien première fois à la large nazala bana kala yo no timbele ngo lelo mais mara masuma pamba batu batala ngai na loba marque na loba ndenge za na papa chéri bon selon ngana ala na grand pote Roger Ngandou aloba igana producteur akogisaki ba condition ezalaki te donc eza moko boye pour ba visa déjà aliment mais kindaki bon ezate gena soki pona nini kuna ki combattre la rate ba concert ya la nango batu babeta tena ya no la motuna boyo nakoyebisa na Yannick Kayenga mon invisible nakoyebisa na Berado le prince des Amonda na Paris Diesola Madine London wana zali lekio alandi matambe ya Jésus de Nuance tant où les Jésus de Nuance azoyemba ba wecho uko alama ya uru fra congolais baza ba petio batalaki les padres na TV nasi les padres azala na baleki na etala kate mais droit de naissance alors il faut respecter les gars qui ont vécu ne balobaka na lopoto donc lui kolobake non les padres rolingate a tant mususu ala projet numéro boa intercalant na boule nini surtout boule wana eza problème moko o ngana mituna ka question omoni banda mamboka guerre bima toza domaine moko oyo kaka ekolela ber ya guerre batutu basala la bango ba joueur babeta bale batie bande na biso diaspora baganga kawo mais tant on coupe wana baswaka bagenda kotika ngo po politicien ba bebala na bango mais ba pekisa baliti bino basi abatu tout ça là les soki za basi baloba basi. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir de nous retrouver encore une fois de plus sur cette émission Abino Bolandara, comme d'habitude, sur notre chaîne Ma Référence TV. Et tout d'abord, je dis un gros merci à Dieu le Fils, Dieu le Père, celui qui a permis que Tokutana Susuna dimanche à Lelo. Et ben, comprenez, chers internautes, Lelo, Tosan Abisso en mode centre-ville. Naratia Kin 24, c'était juste prévu pour Tokutanana Marc Aouz, l'un des musiciens Naratia groupe ya Ferregola. Donc avec Marc Aouz, Toromeka Kolobela Masolo au Italie groupe ya Ferregola et par rapport il y a maxi single Nabango par hasard et ainsi de suite na Marc Aouz pe Toromeka développer Masolo belé au Italie groupe ya Ferregola. Donc restez toujours branchés pour la Rolanda ba image au
na Marc House. En tout cas, ne zappez pas. Et surtout, non, bêta c'était Bozala Penza et Belé. Abonnez-vous sur notre chaîne Ma Référence TV. Donc voilà quoi. Na sepele makasi ya trop ya royamba Marc House lelo na émission nangai aza artiste moro o bo sepela Rolanda trop. Donc na Marc House to meka ko développer ma solo o etali groupe cher ya Ferrego là. Massivement et là on a biso il y a produit Mad in RDC Congo quoi. Donc ça leur plaisir et tombe la bende la mboka likolo. Donc ça n'inga bien. Tu bele balobi style mikolo comme afrobeat, machin et tout, mais Ferrego la garder toujours bâtiment na wenge auto bara kala ya ki bouissa et tout. Est-ce que ko dégénérer peut-être la nenge coute ne bat vraiment yo que là, mais Ferrego la garder toujours l'inéma ne wana générer que téléma atiki ngote ko perdre l'inéma peut-être les pas. Non, so yo qui non par hasard wana au monde to kaboli 50%. So mo bena nenge bandi wana tant ekota na kati au monde apena rap moko ezana ogi santé. Rap na faire monde rapper. Wana reposer ngana émission mususu. Nazo to décortiquer. C'est nga timbeli que ça les patries mais à ça là on a clip. On se comprendre. Donc ezabilo moko so yo ki musique wana mona ya na biso te to sali mélange moko pour ça la banalité bien. Et puis batu bati la rolobara musique la musique eza style les pas de bêta style tout. To bêta tchekele pété bokan ça on ba ivoirien. Ouh yeah yeah tchekele pété. Avant le mariage oh ka couleur wana. Et elle est lo mo tant to yaki na 74 minutes. Azabagane ya mujia balengenga Mali kona krito ke mupanzi to zoya. To ça de biloko wana kala. Donc bato baloba basutukela ngo fo batala. To beta batu cheza avant de babisa banzemo anglais so sala lo anglais so ili boyoka batu cheze eza couleur rumba da nana beta on les pas dédé siko la kamoya mo so bimio mikolo c'est déjà fait. Et puis bah c'est la black box. Jusqu'à quand on dirait Ferrego là les padres normalement comment quand papa chéri on dirait comment peut expliquer papa chéri allemand l'enterre pour bazeli trop marquant papa chéri ba tout moro la bango un problème mental donc baza ba tout moro ba pesa lignée ba comme ça so ba misé ba bien oui moi si ba para ba bi ba yambi ba na ba misé de ba misé ba dalikaya soyez moi la biso ba vie wana ba tout moko bongela ba on ba diversion ti ba bien bim album te faire karamala non bazo beta musique bazo kendaka ba classe na ba ISI bazo kendaka ba étudiant oui boy ingénieur go bimisolo beaucoup azo tanga kitoko français na monoko et puis ko accorder ba participe passer dans son place donc tant ba para ba talaki ba vie wana ba wenga tant ba bimaki ba te ba jo to kotukansela ba ba be et puis ba bendaki lix et puis voilà. Quand le monde est misé, on a boubou, misé, on a talora, bandingari, si on moni bango, ben a chez moi, benz, ben ne l'or mo, ba pessi musique, moi, ba façonner, ba pessa qui couleur, boti on a la divagation, bino mon ara qui le des dangers, il faut un rétroviseur quoi. Mais l'or mon père, c'est le buzza en internet. Tout le monde a fait rigoler à Raming n'a pas chéri, c'est vrai, mais après tout le monde fait rigoler à une photo na Vital Cameri. Non, faire trahir papa chéri, tout ça, est-ce que ils ont trahison tout, ils ont bien appétit. Oh, excellent ça musicien. Excellent ça na quoi n'est pas autorité, yamboka. Bazalagara pour tout le monde. Donc comme on a donc tangi après et tangama partout. Et il y a de l'oba. Parce que ba fan, ba critiquer. Ceux qui sont OK bongo. Bongo boss live. Azala trop na papa chéri, mais azala pe trop. Na vie na biso. Azabé tourne avec la biso, il a un grand prêtre dire cap. Donc ils ont biloko moko boy ndebino bokansela ngona réalité alors longo bongo te ba fan ndebino bo tout mon la rango pour la moto tala bino tsundela ba fan. Merci beaucoup Marc House lelo artiste congolais moko Fally Ipupa handicap la merveille na biko ebi pelro langa azo fongola Bercy tout ça les alapé pour l'avancement ya ba ministère par rapport à nenge poto ezara sous-souté ba concert beta est-ce que vous allez soutenir marche wana le 28 février tant que musicien to longana ba polémique tout tant que ministère ko fongola pesa que Ferrego la pa beta Bercy Zénith Olympia est-ce que pour na yo réussite à concert wana est certain question la si ba de imboka ba kotombola volume po ba yoka Kim Jong akozo misana motuna ya kilo bravo yo tselinga la liboso mbale tena ya no la motuna boyo nako yebisa na Yannick Kayenga mon invisible nako yebisa na Berado le prince des Amonda na Paris Diesola Madine London
wana zali leki oyo alandi matambe ya Jésus de nuance ntango le Jésus de nuance azoyemba bawecho uko alama ya uru fra congolais baza bapeti oyo batalaki le padre na TV nasi le padre azalaka ye na baleki na etalaka te mais droit de naissance alaka il faut respecter les gars qui ont vécu nde balobaka na lopoto donc lui kolobaki non le padre rolinga te tant mosusu ala prochaine moko boya intercalant na boule nini surtout boule wana eza problème moko o nga na mituna question omoni banda maka mboka guerre bima toza domaine moko oyo kaka ekwelela bere ya guerre batutu basalaka na bango ba joueur babetaka bale batie bandeko na biso diaspora bagangaka wo mais tant coupe wana bazwaka bagenda kotika ngo po bapoliticien bango babebalaka na bango mais bapekisaka bale te bino basi ya bato tout ça là mais soki eza basi baloba basi ekomi politique mais oui yango nazoloba na chite mwa moke ozo comprendre donc elingi kolobaki non biso tobima bamartyr donc rabena noro tobima bamartyr mpo badomaine tout bazopratique kaka domaine ya musique nde batelemi lango ebeta te donc soki guerre eza eyaka mpona bamisien te seke bana classe mpe bakendaka classe te lokwa baguerre eza seke baparent na biso basalaka na babiro bakende babiro te bafonctionnaire basala te nini tout mpo tomonaki ena non likambo esali ozo comprendre donc affaire oyo déjà beti ba 10 ans et puis voilà nga na koyebisa na moto tuna beta concert wana soki nga mpo na ye ide na ye na kosenga na ye atsa concert wana loko alobaki mbongo wana akotinda ngo na bayumbi azwa grand poète boketu na ba aso atie bango na porte bango mo bazwi ba mbongo wana tant concert esili bakeka tika la este ube basali bon donc boketu te kabi sali online bon tout le solution bon dans le pot dans la boti wapi na bandeko na biso ti wapi ngana opesa idée mo eza ni fallait bo somba ngo mena zo pesa ngo gratuitement ngape mususu ntsambela ngai donc en bref aux a derrière fallait couper quand même naza derrière mutute nazo pesa idée générale derrière par rapport à quoi nazo pesa idée moko générale ça li bien première fois à la large nazala bana kala yo no timbela ngo lelo mais maka masuma pamba batu batala ngai na loba marka uza da mbeli non mbele zali beso beta pona alia kazo fula tuatu ofuli mu pepe po mudala mu kabete donc kena sudura mabia ta de na makolo donc ele ranengo voilà ça c'est bien dit mais papa je sais pas autour raté concert en Turquie ils ont le même esprit car on a pas combattant et ça va combattre kuna makambo wana sata kota ba laskoni mbudza ba utaki siko ba na Paris la repesa be moteli suna Chico Simisi to salaki na ndireki donc ba moto ya trop ba bela ba lili mbuyi ba koto kuna ba héritier mobiala donc na roloba ndenge za na papa chéri bon selon nga na na grand pote Roger Ngandou aloba igeno producteur akogisaki ba condition ezalaki te donc eza ma moko boye pour ba visa déjà ali mais kindaki bon ezateke non soki pona nini kuna ki combattre la kati ba concert ya la nango ba beta marka uzlelo li pas joyo est-ce que bino bo voyager sous est-ce que faire rigola sous solliciter te libanda ou bien papa yo ala na ça denga la fona ngana fete libanda na laki na Cameroun na beti na Douala na beti na Yaoundé na silisi wana président Biengema atindi jet privé et biso na les pas de kanyene mbrupa ngana yende ko ya zakina ba fait des tala zo tuna nzambe la ngaye le longomba mais oui tozalaki wana toalaki na Malabo na Guinée équatoriale et puis tokindaki lisusu na province ya Bata 2020 pour toi Zali peut-être 2020 pour toi Zali parce que voyage tu bien fallait obéir adversaire direct il faut qu'on se le dise adversaire direct il y a jet set tout en général les arabes groupe wana est victime les lo bon beta bazo beta le 28 doit beta Paris et ça la moi mi c'est moi ti maman par rapport que il faut on peut pas beta est-ce que faire rigolo concert il y a pour toi Zali adversaire na biso ndebo classe na to regretanga na bandako et adversaire na biso bimela faire fali mais ça non ezala ndengona te ezala ndengona te moi le patron n'expliquera bino tanga yemba ba franc congolais otu koloba ebele ba notel na ndako adversaire uta soki boza masuwa moko babenga bana classe moko bana maternelle boa primaire ti bozo mata ba secondaire humanité et puis voilà ça se passe comme ça le padre dans moto moko so tali ba orchestre bango ba ya ba tesa yo nani o komona ngana le kataluke de kwedi basuyo mais le padre ba orchestre ba ya ba futa mbongo ba pesa mbongo
pas bête na ba orchestre nengo le sextape version na biso ti Marc solo ba sextape le sextape est vraiment 8 ans et vraiment tant nango surtout ba musicien chrétien de baza victime na mais bino to ba musicien o to benga mondaine besoin tant ba moment danger ba métier ba nini mais ba mamane comme la bino to ba musicien chrétien ba la maîtrise ba momité pour na bi Marc aus poto ba chéri ba faire ego la rolobate ba musicien mokilo amine ne comité mais le lo ba chrétien de ba comme victime non c'est lobby to monde ya Marc aus te musicien Marc aus doza mnoko sextape bon qu'est-ce que les a bien qu'est-ce que les a très bien et qu'est-ce que robot et c'est vrai que ba boto la biso marché à un moment donné pour bango ceux qui ba marché biso ba diaboulou to bo barabana donc kitsa qui marché ba musicien ba kele la gitso monde qui ba masse la biso théâtre ba comme on soit ba ko bala ba ko kenda na bango et ça qu'est-ce donc tu as raison ba sextape non eza ma pose la entre abino ba musicien chrétien donc bon ba lesquels nous lève le mouké ba wismbi ba maika la to lega ki bango na makambo ça ba métier la romera to lega ki bango na makambo wana boyebi ke makambo esala ba koto yo bango ba beteke loko moko biso ba ndoki biso ekitsaki to where is to ekitaki dollar ekitaki bon ben convenir ba biloko zo bimaka bien kutu bango kutu bien ozo reprendre et sali moi remontada batwa donc ça ko pona mambo zo le grana et zo la biso passer li ko ba non tant to ya ba église na lo bana bona pasteur songolo te pakalate ngana zana netre na lo ba pour la biso ba tout ça to yo ramate à toi la ba fanatique tene comment lelo ba église vraiment ba fanatique ba ndima ba fanatique ba pasteur na banque ya liloba on se comprend et loko wana mutezo luka ba gafu wana pesa ba pasteur lu ya lu ba batu so ki succès bel l'équipe e bu o lia mbuma adam lia mbuma mbuma la boye ba ngote après partie ça na lembo ba mbuma la yo ka mbuma la ba bomba poza bible ba ko kotse ba mo mususu te ba betango mbuma donc mbuma neza sexe te wana yo confirmer ngo même sanga ngambo ngala bika ba mbuma la ba mbuma ba vérifier ba mbuma no ba liaka on se reprend et ça va en mouvement donc comment on a mis ta kala basala nzambe déranger bino quand même te faut déranger ba bande na biso mi balet à part non bango et à ma sur la spiritualité mais que la spiritualité on est tous des humains ah oui ouais la qui bon moto ça la qui bien té moi na surtout bango ba leader ne ba télémanga wana ba image ya bongo et ça la qui bien té devant bateau donc eza de on peut ça ba pasteur na biso bambi ba Mike Kalambai ba Michel Bakenda bateau zo loba wana na kize bango na preuve te moi conseil yo sigo na habité zo bimisa bango déjà ba victime oh ya otela ngai aussi entre bango 3 wana yo soka india ozo boatu okati baza ngai na musala la sala awa la fana à cause dérangement bimaki ezaki suivi répondre ou non voilà donc on se reprend concernant on peut ça bango en tout cas ba erreur sur zo salama yango pesa mama yele alobi da oyo salama na si bango bo mona toura net marché ki boye tala résultat on pesa yebo to ro les gars sous nzela bo kasate to changer to bima presque ça vous donc message non pia bon ça c'est très sage Marc House dérangement bimaki ezaki suivi to ebaki na pandi likolo je pense na nzembo msusu wana créa beaucoup donc salive lelo par hasard ebimi ka yango mo unique parce que public azarama trop exigeant peut-être yo ki dia par hasard asu na besoin yo kalipa dazo est-ce que par hasard ça a suivi na puissement ou était quelqu'un qui bien ça yango mo non tous la black box te par hasard neza boy zaka yango mo eza lo moro to sala yango rien que pour no kitsa tumite mabat baza mutema likolo de l'era biso kaskalate uti classe au monde mais olamba soso yoka bilo rebela alongo le mo kingwa tselo na mpanzi sombela na lipa kwe o tete ngomba mona secret et kitso makamule to zela ba bubula moto makambe bela donc par hasard ils en ngwana et je le monter ils en chanson mona kati donc basila black box zo ya na ti ba main déjà bat bozana ngo soit to zela ti ba grande vacances donc là on propose des featuring nyoso batu ba kana na kati mais to qui fait featuring de gauche à droite na Wilo Longomba Kotona Rihanna et consort est-ce qu'ils en ont des biso to nga to lobela no ba featuring yana te moni featuring les on a le roi alors lubumo ba pesi yo fose la résultat nango epesa obi otali soko sangisi madesu na pondu po sala ntsaki est-ce que pesa résultat ntsaki bima on se comprend jamais na mona ke na balamba fumbwa bazui pondu basangisi yango eropesa esimbate poison dango moni biso to lobela no biloko wana te to lobela nde ba résultat
ya biloko ezosala mana nayebi ke mingi bazolala te ekoma lokola masolo na bango biso nde tobandaki papa yemba Peter Gabriel ayo osilika na se babele oyo koloba bato babanda misolo depuis la nuit temps bambo bafiti ebanda bakolo nango bazali bele mpe bakenda batika biso donc eza biloko moko ezala déjà influencer biso na eloko moko te eza collaboration donc eza collaboration donc eza eloko ya kosutukelaka te ekoma lokola ya yo ngamu nasala yango ngamu na banda ntango obanda misolo Peter Gabriel auti nasala likolo azokita na papa yemba bafungoli okoma so na génération oyo biso ninga na lobaki ba inonsi bible ya bando betango déjà na ba Vodacom Superstar de ba chaka musique donc yaka que non totika kowelisa to la musique pour nous sauvegarder culture na biso c'est tout. Merci beaucoup Marcos. Dernière question. Nalandaki Igo de la Forêt en scène à émission Moralekaki à lobby que Ferrego la Sebachena Davido, Ferrego la beta Davido par rapport il y a relation de Toebi Jésus de nuance na papa naé Igo de la Forêt. Est-ce que trop monde a été Ferrego la paix du genre humilité devant son père parce que son père l'a déjà montré en avance que non voilà à lobby d'ailleurs Ferrego Sebachena Davido, Ferrego beta Davido. C'est une façon déjà à recréer paix. Est-ce que l'autre monde a été peut-être tout le monde a hérité Wata qui à tout ça là, tout le monde qui a fait rigoler payer envers papa naé tout ça là, même un featuring et ça peut bien na ba fan ya maison mais solo kaka réconciliation déjà qu'on dit ma faire bon ka robeta Davido tobi Davido lelo aza mais oui ralobi ki aso ba chena Davido faire na concert robeta Davido et zaka ke non ndenge mindele baloba momo mindele ba lo mo mindele France mo mindele baloba la charité non il arrive que les menteurs disent vrai. Il arrive que les menteurs c'était pour Natira c'est. Qui est menteur mais quand même paragraphe à Betty parabole que les menteurs disent vrai. Il arrive que les menteurs disent aussi comprendre on yo bika kinonda comprendre kinoise les ba krokocho bazo comprendre ma ba talent na computer ba omona bloquer l'aura partir à Marcos ça no peut simple non ça réflexion ligolo wa que non à un moment donné beaucoup sera en vérité et moi hypocrisie quoi tes hypocrisie tes réalité kulutu aloba réalité pour yebi ba talent ayebi talent ya Jésus de nuance ayebi voix na ye efficacité na ye eza blaguité donc tant reconnaître ki bon c'est la biso bien et puis to soit qui peut ba remarque aloba que non coup de fil et so les caté oui les pattes ko sala honte les pattes ça pas ça que oui ana faire au grand jamais quand même ba fan non ba tout de ba en retard so ba son album aliboso bon mon appelle les padres soki na kosi boto na ya nani oyo ye bindanga bandaki lelo nzambe ya pambola ye okute susu na bengi vie na biso ya koyembela yo nzembo na ye olingaka mingi mwana trésor ye bebe eleki appelle musika wati ba koko na biso to kobota sera ba lumumba ba koko fere ayemba koko ntone ozo robole donc eza eleki ku t'appelle ya immortaliser eza monumental et puis voilà ça va rester 2020 Ferrego la paloba qui clash ezate polémique ezate na papa na peut trop mon image oui to yo kala banzema mais to apena besoin to mon image tete yangate ngana sala ngana benga ga simple répliquer au moins te monsieur bande yo ngana bi popo ya mama na te to sona biso bien ndenge ba roger mo futa balingaka to sona biso à l'aise tranquille ndenge ba tout balingaka to soli bien to étalé mon eza une nouvelle année on va commencer une nouvelle année avec amour et puis voilà on est tous des humains et puis nous travaillons pour la culture congolaise que ça soit très forte donc eza dernier message na banga no Marcos dernier message na ngana ba par hasard par hasard on est tolobaki par hasard makambo eza par hasard donc makambo eza donc Jésus de Nia sabi par hasard bo savourango et puis bokomona makambo oyo to prometaki bino za réaliser sur le terrain bon on a zo monongo wana et ça remplit na ba ingrédient mo ça na kati wana pesa suma be makasi donc peut-être somme on a eu on kelenga na banga ngo on a eu on a lenga voilà donc ça par hasard promotion ça là vraiment parce que promotion na ba chaîne tout ça là Dromina Souka. Au moins, il y a des Niger, Babimara. Doumi. Ba chaîne nyons. Balera na ba chaîne te bo pesa nini. Yango moko misale na ba kwantu e rozala wana. Ozo comprendre mais malgré ça to koleka. Boye menzinga ebisenga Kim Jong emenzinga bile kaka leader Mbaka.
leader Mbaka superlatif. Félicitations. Ah ben les kaka pour la promotion le roi Bobito Sala donc ils en ont. Merci beaucoup moi Dembo T3 et ça la bien. Dembo Teza Mokiema Raoza guitariste. Vandi sa base na otala. Donc pour l'instant ils sont bien habillé. Merci. Pour la banque sonore nous moutouté na pesi na nous planète Terre mbote. Pour na bi biso tout ça bata Europe, Afrique, Océanie, bata Jupiter basati. Donc bango planète ngolo babilo tout bozui. Même na bateau balinga biso de nzamba lobi aimer vos ennemis. Na bino na Yesu na Rolanda dad. Donc vous la landa Yesu abila linga bino. Vous comprendre. Donc on a pesi mbote na les véritables codes ya mboka kosa couleur les patrons de l'imité la commune présidentielle. Berado le prince de Zamunda papa na Warren n'échappine du plein de grâce. Laskoni Mbunza yebisa Chiko Simizi makamboza toujours dans les bons. Na kopesa mbote ya trop. Na n'échappine motema la perle noire na France azotalanga Francis Bosso l'international bambote ya yo ngwana et Menzinga leader Mbaka superlatif absolu azotalanga na libana mboka et puis na roboss na te Gabin Tokodi. Mais to bosse ne logo yo. Moi on a bino Davina pas que poto sans permission faire rigola. Davina za na poto, mais même producteur moko. Est-ce que présent lobini? Non non, ya producteur ya non gonai. Ya producteur ya non gonai. Ya non gonai. Ayebi nde makamoleka wana ya makamoko ya musicalement te ya oloba. Ya loba nenga na yelio. Yo kufeli tuno nene yo kufeli na tsona ka da programme orchestre. Il est talini ni badwa to la biso. Mais ça bino quand même bien non? Tobi? Ça bino quand même bien de moi na ke poto. Moi na biso tout ça là toujours na liloba bien pas na fois ça la bien et ça m'a bien pourquoi merci et ça la bien merci beaucoup merci beaucoup DR. Chers internautes, merci pour la présence Nabino par rapport à Ndenge Bozala qui est belé la fidélité Nabino à Rolanda émission Nabiso Otombeka qui ont un peu développé na marque house par rapport à Makambo Itali Ferregola. Donc en tout cas un grand merci à toutes les personnes qui ont disposé leur temps pour nous suivre en ce moment. En tout cas je vous dis merci. Avant tout je tiens à remercier celui qui est derrière la caméra, Lionel Tchamala. Un grand merci à toi et sans oublier toute personne qui est toujours là autour de nous pour soutenir cette émission. En tout cas, un grand merci à vous et présentement je dis aussi merci à celui qu'on appelle Peggy Titan. Un grand merci à toi et sans oublier toute ma famille et ainsi que toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre cette émission. Lina Kossi Nakati à Paris, je te dis un bonjour ainsi que ma grande sœur chérie Nakati à Paris, Chris Cross, Christelle Sita, vous êtes tellement nombreux. En tout cas, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien, bon dimanche.